émission to solo la yango na Mamour Lompinga na pesi biso bambote bisika tozali bachar internet na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que banabilaka TV ya Mamour apesi biso bambote bisika tozali ya Mamour atombolaka nzamba Israël na grâce ngolu po ete kolala kolamuka eza habitude ndeko wana yozolala ozolamuka eza sujet ya kokumisa nzambe ozosala misala ozomona bana kokola kobala eza sujet ya kokumisa nzambe tika nzambe alola azona lisu lokumu lokola ozomona nga lisu na mokona lelo ndenge penga na komona yo lisusu ekozala esengo mpona ngai ya kokumisa nzambe bandeko ya Mamour wana mikolo ebele nazomona na Océan du Congo te bandeko lokwa tozalaka mpe na bana bilaka oyo alingaka kolanda ya Mamour mingi alandaka nga mpe na bana bilaka TV nyonso eza kaka ndako moko esika mpe ya Mamour alekaka bandeko na nga wana bengi bino mpe na bana bilaka TV bolandaka Mamour kuna namoni bandeko babengi nga ozokana te basuite ya masolo ndenge nini opesi biso te kasi landaka nga mpe na bana bilaka TV okoyebaka mpe ndenge nini baevolution ezoleka toujours na to solo la yango na Mamour Lompinga bandeko ya Mamour wana ya Mamour lelo ayeli biso nini na mokona lelo tolanda ye na bokebi nyonso alingi nano abanda yambo ete abanda lisolo ya pasi oyo etangisaki ngai mai ya miso na mokona lelo yambo abanda lisolo wana alingi nano apesa biso bongo ba suite ya masolo na biso oyo to solo laki na mokolo esila ikoleka na mikolo esila ikoleka tokobanda bongo na lisolo ya ndeko na biso ya mwasi o wapi ayeba ikopesa mwana na ye na mobali mosusu pe na suka ayoki ke papa ya mobali azalaka na Canada ayaki bongo kozongisa mwana na maboko ya baboti ya mobali bandeko wana baobolandaki lisolo ya Mamour na bokebi boyeba ete ndeko na biso ya mwasi o wapi bongo pesaki mwana na ye ya mwasi ya liboso epai ya mobali mosusu mobali wana pa ayeba ekobala ye abotisaki ye bana mosusu na nsima kasi ayeba ekopesa mwana wana na famille biologique na ye mwana ayeba ekokende na route mokali ndenge ezalaki bandeko famille ya bakongo mpe bazaka na logique bandeko mpona kokende ndeko wana ya mwasi ayebi koperdre libala kaka ndenge balobaka en voulant trop gagner on risque de tout perdre ndeko na biso ya mwasi aperdre libala na ye oyo ye azalaki oyo mama kulutu na ye abandaki koboya aperdre yango kasi aperdre yango papa arécupéré bana na ye oyo babotaki na mwasi kasi aboyi kozwa mwana ya liboso oyo bapesaki na mobali mosusu famille biologique mpe ya mwana baboyi na bango kozwa mwana wana bayebisi mwana bango aza na Canada mais yo mwasi aza na ndako ya libala pe mwana wana deja pesa ye papa mosusu ndenge nini yo koya kozwa yango bandeko libala wana eza ya kokufa lokola pesa livi ya bato toki kolandela ngo ala lute ezalaki lisolo oyo epesaki epa ya Mamour mpona édifier biso po lobi ete toyeba kobongisa surtout biso bandeko ya basi oyo tozobongisa mpona kokende toyeba nini oyo tozali kosala en voulant trop gagner on risque de tout perdre bandeko toyena lisolo na biso elekaki yaki Angola Luanda lisolo ya ndeko na biso ya mwasi oyo abotaka kasi belle famille na ye balobaki abotaka te bayebi kovanda na mwana mwasi na ndako pe na suka nango mobali ayebi kokutana na makango azali munganga ayebi kosoigner ye kobikisa ye pe mobali alandi ba intérêt alobi atikala na ye na munganga wana ke azwa mwasi na ye bazalaki na ye bandeko wana ndeko na biso ya mwasi kino lelo aza na maboka babokilo po ete babokilo balobi akoki koperdre ye te kaka ndenge makomi elobaka celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur libota wana bamona mwasi wana azali bonheur mpona bango balobi mwana bango akobotisa ye lokola bongi aboti libanda seke fo abota oyo ya ndako oyo ya libanda azala kaka mwana ya libanda bango bakozwa ye te mwana na bango belle fille na bango akotikala kobima te e kazu na bango ezalaki insera de suki bongo pe mwasi asi ayebi que abotaka na ye bayebi kosola na ye malgré aleli pasi na motema souci bande pasaza na choix te mama bokilo na ye azwaka ye lokola mwana ayeba ye koexplike ye que tobangaki to perdre yo tobangaki tosala boye yango moni tolobaki mopanzi mpo mopanzi na yo mwa yo oningana ekozala te bandeko na ngai kasi mwasi atalaki famille ya mobali mpe elingaka ye mingi azali belle fille na bango oyo bango mpe balingaka ye mingi aza na éducation ya malamu longoni na bamama nyonso baedikaka bana na bango malamu tala ndenge famille oyo bazoboya koperdre mwana mwasi oyo batikala na ye na kati na libota bongo
bongo tozongi lisusu na mupandi ya Katanga na lisolo na biso yo toyokaki ya ndeko na biso ya mwasi ya bota na leki pe akei kokutana na circonstance na yaya ya mobali bakei kokutana lisusu na bolingo bayebi konamora kosala bolingo ya kitoko. Ah waouh, lisolo o ezotangisa nga ya miso jusqu'à présent je ne sais pas comment ya kosunga ndeko na nga ya mwasi kasi na kopesa eka conseil aza makasi libota ya ndeko na biso ya mwasi. Pour votre information baboyi libala balobi lokola si abota na leki bango bakoki kolinga te mwana bango ya mwasi abala yaya soki ezalaki ata babota ka mwana kufa ou soki ezalaki atake babimaka na bango kaka tout simplement eza problème te parce que bapesi lisese balobi muto oyo kobima na muto aliboma afinga ka mutu aliboma wana na moi tala ye kuna mutu aliboma menzoka na butu ye mutu abimaka na ye afinga ka mobali alongwa kuna mobali azanga tina na moi na miso batu mena pembeni na mopanza abimaka na mwana mobali wana kasi oya kobota deja na mwana mobali bazape na mwana balinga kape bebe na bango wana mingi balobi ba kokotsa mwana na kati ya problème wana te e ba oyipe kokotsa mwana na bango wana bebe wana na problème te balobi eza problème parce que soki mwana bango ya mwasi abali yaya lelo akobala melobi mwana wana histoire na ye ekozala nini balobi mwana bango lokola bondelaka nzambe akosunga ya kopesa ye kaka mobali kasi ndeko mobali oyo ayeba iko linga ye yaya ya mobali ayebi ko proposer libota na ye a faire voyager mwana na bango na sincérité oyo aza nango pona ye et puis na ndenge ba travailler na musala amoni que Afrique eza lango malamu kasi atali bonté générosité à la fille alobi asunga e kasi abima libanda ta bako vivre na bango te po epesi bango nyonso mibale pasi koyeba likambo ya boye kasi ndeko mwasi azokoka te azolela alobi nzambe po anika osali ngai boye po nanika osali nga ma sœur nzambe ka po asali yo te nzambe asali yo pe ngolo tala siko na minutes oyo tala kana kote ya malamu soki obali yaya kasi yaya ba musupe libota bana raison so obali yaya mwana na okasi aobenga ye papa kulutu leki wana tango bokoma na poto bofani ndako moko na yaya bolingo yakala ebonga bomona na bino te tango bobanda komona na bokomi kozana ba réunion bokomi kozala boye ye kuna leki mwasi wana sali eto bêtise moko to likamo moko boye akobanda kozonga na bolingo akala bozaka nango vina moko pe kobeba za makasi ndeko na nga mwasi kaka ndenge balobaka libanga lezwe chako ndeke koseka te po biso tozaka na nzela moko tozaka du cœur na yo ndima proposition ya yaya ndinga lobi asunga obima na yo aussi sa ba étude na yo ezala malamu bandeko ya mamour wana ezala kibongo ya mamour eba ikotambola ndenge ni ko expliquer biso lolenge nini ba suite ya masolo oyo to eba ikosola na bino mikolo eleki bongo lelo ya mamour aeli biso lisusu nini lisolo ya pasi na mawa ekomela bongo ndeko na biso moko ya mwasi na mboka mopaya alobi ndeko na ngai nalandi lisolo moko beti epesinga makasi na pusa na pena yato solo lelongo na yo ndeko nanga pasi na motema menaza na choite ekoma deja zambe aza le seul consolateur elo na sepel na ndeko a mwasi apesinga lisolo oyo abi alobi zambe ayebi nde asala makambo na ye abi zambe ayebi ndenge asalaka nzamba yebi nde asala likambo na binde konanga kande balobaka les voies de Dieu sont insondables po nzamba lekisa yo okuta na likambo moko ya eza ba misuba okuta na bango bonheur mesa misuba lekala ba vale abaka après ba vale abaka akutani nango alobi naza fille ya le roi du roi na sepela kapo nzambe ateanga nzamba salanga ya motu alobi ndeko nanga nazalaki entre la vie et la mort mais naza na choix te nzamba azana bomoye bandeko ya mamour lelo ya mamour aena nini na moko na lelo ya mamour ali biso lisolo ya ndeko mwasi moko aza bongo na France je te salue là où tu es. Belle nana na pesi mbote bisiko zali femme courageuse forte alobi mamour na peso lisolo ya vinanga abeza lisolo nanga ma sœur eza lisolo mutu te lisolo nanga ekomela kinga abi lisolo nanga ekomela kinga tangu na yaki France sika lisolo ngo eza nini mamour aeli biso ndeko na biso ya mwasi ayeba ikobetela biso lisolo na ye bandiko
ndeko na biso azali mwana ya suka na libota moko songolo e azali mwana oyo papa abotaki ye libanda ya libala na ye abotaki ye libanda papa abotaki na Bakongo papa bande kokende mission de service papa botie na Bakongo e mwana akoli kuna e ndenge mwana akoli mwana za vraiment intelligente e papa bana na nyonso abotaki na femme légitime na ndaku bakenda libanda bazali ovanda na France bakenda ki vacances na France bango nyonso to bakenda France et bakabona ki misusu bakebwe misusu bakebwe bino nde bozali libanda boyebi réalité ngo ndenge ezalaka mutu na mutu place o atrouvaka place na ye ya bien de biso tozana kati ya Luanda okoyi toko ya biso so Luanda kasi chance na epesa melio na bengela musu chance na epesa me na luila mususu epesa melie na lubango mususu pe epesa melio na kabinda mususu epesa melio donc toza na bisika wijo wapi noki mbanza Congo toza ebele ndenge moko bango pe bakendaki bayeba ikopanzana e ndenge bazalaki kuna bandeko na biso bavanda ye kitoko mingi bazalaki bien tellement baza bana moko baza malamu e papa na bango edikaki bango malamu pe papa na bango alakisaki bango bolingo papa eba ekoyebisa bango vérité naza na mwana moko ona bota libanda ya mwasi aza na Bakongo aza leki na bino aza kaka lokola bino aza mayele azali souple e nalingi bozala na ye bosungela ngai mwana oyo polo soki nazali te na kufi mwana oyo otika na pasi mingi aza vraiment makila na nga aza pena mwana na ngai mama na bino na betele lisolo oyo akomplikanga me namoni bosi bokoli mwana wana pe akoli nazalaka na ye papa azalaka bia oui azali azana Kinshasa na minute oyo avanda ka place mususu parce que mama na bino asikala kolinga te aya lisu na ndaka avanda place mususu mais c'est ma fille nazo ka charge na ye e bande ko na ye ba ikoluka komona ndeko na bango ya mwasi tango bayaki vacances na Kinshasa ba monde ko na bango vraiment et alandani na mwana ya liposo donc mwana ya liboso ya papa bakokani na ye makasi bazana batre donc bakokani na ndenge osakana te e ya lobaki non ona poto bolobaka mwana nga ona poto bolobaka mwana nga papa nga na obengisa e to sama kam ndeko na biso akofanda ate ndeko na biso fa ya poto bandeko ya mamour ndeko na biso ya mwasi aiba ikokende poto bandeko avant kende poto bino mo boyebi mode internet bandeko na ngai to sololaka na batu na nzela ya internet on a relation à internet bandeko ndeko na biso ya mwasi azalaki na relation na yemoko bandeko partager kaka na France wana na ndila ya Facebook babanda ko sola vraiment ndeko mobali abandaki ko talisa ndeko photo ndenge ezalaka bandeko yebisa ndeko tiba yaki bongo kolingana kaka ya musika ndenge ezalaka ya lokuta to ya solo zambe nde mutu ayebaka kaka conclusion ya makambo nyonso e bandeko na ngai ndeko na biso ya mwasi aiba ki bongo ko kende France tanga koma ina France aibisi ndeko mobali nanzo ya France bandeko nanga bandimi bayananga babengisanga na ya France ba e France ba ko se réconcilier na maman na biso la femme légitime ba ebisi maman il faut aya parce que kotika la mon côté ezo déranger déjà papa il faut yepe aya ko fa na biso elongo atanga koto yo bandeko ndeko na biso ya mwasi pe akenda kina ye personne qui na relation na ye aibisa pe bayana ete kenaza na relation moko na France ba ya ba pe ba yebi na bango elokote ndeko na biso pe ya mwasi ayaki koya pe ayeba ndeko ekene koya kaka be wana kaka province o bango baza ye pe azaka na province wana quelle chance bakutani na bango relation na bango bandeko ebandi na bango kazu na bango ebandi kitoko na elengi kaka na mboka yango ebandi makambo ngo ndenge ezalaka bandeko bandeko na biso tanga kokisi inane na mboka wana un an après inane ndeko na biso aiko tomber enceinte bandeko bisika nde makambo ngo eyaki yango na bisika ba problème e bandela ndeko na biso na poto yango wana aiko koma na zemi bandeko tango akomi na zemi bandeko nanga asalaki déjà inane azana mukanda te aza sans papier et mobali opa sente bandeko mama na likambo 16 ans na poto sans papier a sente ndeko na biso ya mwasi azalai pe na mukanda te bandeko ya salai déjà 4 ans na poto azane pe na mukanda te et ndeko mwasi abombelaki ya na ete aibisi ya na vérité parce que ya na za lokwa mama na ekuna aibisi vérité abi ya ne naza awa nazo ka bien te mikolo nazo ka bien te nazo koka te eto
et anaye amemaki na hôpital bino moko boyebi poto ndenge ezali par rapport na biso amemaki ye endeko na biso ayeko se retrouver ala na zemi et atuni mobala azapa bi mobala nanga mobala tozaka na bandaka toyebana déjà bandaka la ata ba 6 ans yango na ndepe toyeko mona na suna poto ba to mona ka ina ndepe na yebo oh bo mona na bino déjà to mona na ka bongo ndene ote tozaka to ya rappel ku église na invité pe na église ndeka tozaka na église na yepe azala ka na église ya skwe pesi lokola vertige akomo benga bande ko mususu poni osalinga iboye ya papa na koloba nini papa loba ki apesinga confiance ninge na pesi yo lokwa deja koya na kati ya famille za ki problème mama na biso alingi yo te e ko koma lisusu boye ya poni osalinga boye poni osalinga bonga zo talelo makambo te nazo tala ostanga ba classe no bal no telo makambo ote to sa ba démarche makambo na ndinga bien to sa makambo ote lobi vraiment ngai na okokate obota abinga na okokate obota ifoka olongola zema bi ayaya mobali nazana epe azana ena mukanda bi surtout ça azana mukanda te ekoluka lisusu yo okende bandi ko expliquer ba procédure ndenge ezalaka na poto o bandi ko boyebi yango plus mieux que moi et abandi ko expliquer ndeko moi pepesa ke passe bandi ko la bi c'est oui donc il faut kaka olongola so ku la keta zema mutu azana mukanda na oyiko ndima yango po et permettre yo pe o s'en sortir so zaki mukanda ya sidadan mutu aza mwana mboka na oyiko ndima ke oui asidadan azui yo boyeboy mais na minute oyo bino mibale na mutu wana donc vraiment ekosimate et zaki samedi soir et puis abandi ko la ya pa consola ki et tout et ba la ki na tango ya ke prière ndeka kezalaka na l'église tozana ba pire biso yaya pe lokwa azane mwana poto ya kala azape na ba oya ende kaka ya mamu azalaka na ma Francine na ye mama mokambi na ye ya ba mama so ilikama moko elekeli yake na kote kuna ye pe tango likamba elekeli yaya ba lekana kikuna ake kosola bi mama tala makambe kombelinga tala mwana ndenga yebo ndoka ndi azalaka na mobali moko boabi bana kisasa so ba ye bazalaka kaka boye ba momisu kaka palili siko ndenge nini oboye babi siko yo mondinga bi mama fo mono zemelonga papa kokufa papa ninga za wana boye soka yo kika na mwana na ye oyo ndenge papa sayibi ke mama linga kete do papa ko loba kaka ke no ya bino pese ke bobenga na mama na bino seke boy donc ekosala malamu te na olinga pe réputation ya mwana oyo ebeba te epa ya mama na biso eke no loba te ba désordre biloko moko abo oyo eza nango poto akoki na ko bota kasi na olinga na biloko wana siko te na ko couvrir ye pe pa mobile nanga na ko permettre en te yana biso pe a mwasi azongi dimanche esili tanga komi na ndaku mama na ye wana église abengi ye ayebisi ebongi boza beneni na ndaku akimia lobi zwana no kimia yitfo tokutana na yo lobi naza na posa tokutana tosolola mponga mpe naza liso tosolola ya oke lisolo yango abi toza liso tosolola na yo endeko na biso ya mwasi mama na biso bayebe kokutana ndina yaya na biso wana mwasi aye koyebisa yaya wana mwasi alobi nga na moni tozo kaka petit sœur ndenge aza na zemi to pesa ye petit frère na ngai petit frère na bien oui petit frère na ngai obi ke ti lelo ndenge aza wana oyebi ke azalaka na mukanda te ti ndenge aza wana azaka na mukanda te 16 ans nyonso to asali na poto oyo tozomona azobaluka nasalaka na bamikanda bato banini baloke aza na mukanda mincho te tooloba boye asalaka su te po ane mukanda ya serisa te tozwa kaka nzemi wana lokola mokolo mwana ayebi te ke mwana mwasi wana mwana na aza na nzemi tosala kaka tu balingana tosala bango bakoma en couple et ndenge eza boye tokosala ka des fois des moyens totia mbongo en jeu tofuta mutu et tout nyonso eza yakoba to eza télévision bino bato bosana poto boyebi nde makambo yango elekaka mpona kondima ndenge kaka esalemaka e bandeko ya mamuro makambo wana esalami kaka ndenge biso so toyebi wana ndenge toyokaka na masolo parce que réalité eza bino nde boyebi nde toyokaka na masolo esalemaka ke mutu mosusu andima charge ya mutu mosusu e basalaki vraiment likambo wana ndeko mwasi aboyaki na motema moko alobi mamour nalingaki yango te parce que mobali oyo nayaki abi mamour mobali oyo nakutaki na France alobi aza na ye mwana malamu nakozanga na ye na nini yaya tozalaki bien donc ozosentir ke mutu oyo ezopromettre ke lobi tokozala na biso bien abi lobi tozala bien mais tellement bayaya balobi nazalaki na eloko ya kosala te
nakei kokosa garçon on azaki na ye nake koyebiseka limbisa nga ndenge eza pe boye ndenge na bimaka na yo na banda kobima mpe na mutu moko ka boye na église. Yo ndenge omemanga na église ozalaka mpe na mutu moko mutu wana na kobima ne kaka azalaka te azalaki na province mosusu wana kutuka ntango na yaki sika nde tokutanaka na ye ava kutu namona yo etu mais yo ngana otokutana eka osalika ata batro bade mwana na wana ngana otokutana bite limbisanga boye vraiment nde naza boye naza déjà na semi na ye epesi mwana mobali wana pasi mwana mbala na lobi oyo eza poto ata bayano baobengana yo toyebi nde tokosan sortir oyo eza Afrique te epuis zemi wana pe kopesa mwana mbate koyebi yeba lobi kaka bon koyebise pete ke oza na zemi nga na lingi na perdre yo te bamasta na nga famille na nga bandeko na nga bato mpe bayebi yo donc ekosimba te habite esimba te nga na okoka te bayana nga nyonso bayebi biso na mpoto toza ebele bayana nga nyonso tu bayebi ke zemi deja eza ya motu kingani bandeko mwana mobali oyo sans papier oyo mpe koto sans papier oyo kutu ngambo ya 16 ans oyo kutoka 4 ans anon na mwa avenir espoir atongo etana oyo koto déjà 16 ans pour tongo etana te 16 ans na ngola 100 billets liwa bandeko ya mamour mwana mwasi wana apesi ndeko mobali bakomi kokende basali na bango mpe lisolo na bango wana mpe elekani nango ndeko wana mpe basali masolo elekani bandeko ka ndenge nzambe azalaka ne nzambe abomoi kaka ntango mwana mwasi wana boti bandeko mwana mobali a 16 ans de pouvoir ya mukanda azwi mukanda na voie normale donc azwi mukanda na ye babengi ye na voie normale azwi mukanda ndenge balinga basala système wana système eseni esimbi te azwi mukanda na voie normale ndeko na biso wana mpe ya mwasi système mpe basalaki bazokende na procédure babande koke déjà na procédure aboti na ye makambo eleka mpo akozwa mukanda bandeko mama na likambo ndeko a 16 ans de pouvoir azape na oya ye oya lingaka ya kati ya motema azalaki na oya ye mama océan azalaki na oya ye oya lingaka na kati ya motema mama aja awa azalaki na oya ye ya motema mama Colette Kibunzi motema ya porte-monnaie de Dieu babi mwana mobali wana pe azalaki na oya ye ndenge Pascal Pembele azalaka na Olga na ye na motema bango bayebaki na bango te ti baosala makambo 16 ans de pouvoir andimaki kaka mais nzoka 16 ans de pouvoir mpe azalaka na oyo aye na kati ya motema bandeko ntango aye kozwa mokanda na ye na ndenge na ye babandi kokende 16 ans de pouvoir aye kovoyage adeplace na province mosusu akei koyebisa mwasi na ye wana aza na province nazwi mokanda mama il faut tosala nini tosala masolo na biso tobalana la fille là ça m'est égal na ndenge nyabi la fille wana etalika te wana eza bamakambo na bango bona minicho mpe mokanda ndenge mpe kopa mpe tolingai tosala esimbi te elingai mpe ezwa ata bino mpe boyebi bato ya poto so asi abandi bafrançais ebele mais dis donc je savais et tout la fille là aboti kotoyo papa 16 ans azwi document tango azwi document na ye bandeko a déplacer po mona ta mwana ngo abota mezaki likambo po asala tabo ezaki mais ndenge ni bino boyebisinga na canceler koto na tika koto na ya koto lisusu ndenge ni ekomi suko baluka boy abi mamona nga na omona makamba fumbwa emonaka na mwamba basangani kabwa yebi logote akei ndeko mwasi akepa yana ya biya yozo mona makambo garso a voyage atikanga na ndaku tala kenda boya kozonga na fille moko aya présentanga et tout ayebisi alobi oyo aza copine nga na ndo vivre ne badakala et tout mwasi na nga o nga na riva mwasi na nga na riva na bala eza ko yo loko ezaleka kopa ngo pe loko esimbi te yo fosa nini okende mais kopa ngo ezaki libala ti tout bala to vanda delo kwa mwasi na bana lambela ko to bimaka to sala ma nyonso to bimaka kopa ngo ezaki libala na salaka nyonso na lambelaka yo nyonso tu na salaka sikoyo
Et comme ils sont sous qui ont fait au thé, je t'expliquais et tout. Moi, ça va dire que la baigne grande sœur nae. Grande sœur nae, ici, il faut zonga et tout, bah, koya. Yaya nae, na, maman nae, wana église. Ba, kumbani, ba, kei, kuna. Et yini na ndeko la ba labi, eko simba te bandeko. Eko simba te ngazaki déjà na ba projet na nga, et puis mukanda na nge, normal, et tout. Nde na vanda kabwela ba piaka la nga fi wana mtasufaka pona nga fi wana sala katina nga mbongo bobo bongo fi wana pona ndi mete ka bobo tapoza mukanda asima na aboyi na 16 na studio vanda atina suka la moyo kozwa mwasi fi wana ayeba kina nuteke mwana wana aza mwana ya mobali te bandeko ayeba kitebe ke mobali na sente fi mususu me ayeba kiteke ke zemi wana za ya mutu bo bazwa kine basala kabo ya yebi ya mutu po ya zakine na professeur pe mba yebise ke mamote mbala eseka ke na sente aiseka ke sente tikala obetele bablo kona te etu ndeko mwasi azaki pe na shwa lisute ndeko mobali pe azaki su na shwa te famille eba telemele pona mwana na babilo kola yo siko ozude ya mukanda mwana mwasa za mukanda te tozolandela ba makampona ba procédure tolandaki siko mwana o yo faut banda kulandele po déjà côté kuna to suto bimisa déjà muto o bino moko bo binengene kaka azo déjà charge ya mwana wana côté kuna mais siko yo mo ke ne suko maloko papa na ezate po muto muso déjà zaki melo kwa zaki ngo pona to bimisa ki mbongo po makambele kana yo siko ne defo na kozwa swena ina mwana o ko tsundole bongote o ko tika e bongote bande ko ndeko mwasa lobi mamuna ngala mona kiboyi abi na don azoko kate na mona ba scandale na misu no kokate akomi kwa konyuka akomi kwa onyokola mwasi ne wana ko yana ye ba okene bango ba vina bango abinga na vaina nka lokola kizengi abina vaina lokola kizenga ko ngape na kokakana ngate aso ko lobanika bo sentir que muta ko kama kamte abe ko ngape ko na makamte je le vois comme ça je me retrouve comme une bête je sais pas où aller na ko mona soso na nado isa bayana ngai ko mi ko na ko mbete bango na ko mko tsabona ba problème na bandika kolela abi na bandika kolela mama nga botaka na pasi akubotaka ngai tanga zo botanga ndi akufa mama na ngotika nga poani abi na bandika kolela na botanga ndikola souci yo sakana te abi na ko mozo kutuba ide na kufa na nga na tika na nga mwana ngo na miboma na nga po na nga poto ngoko sanya bina okemba ya bayana nga pe musika mwa mobala na yebisanga biso na mekika koloba kaka opia lokwa nga batika nga kuna so na meka koloba likambo yena bandi kone bazi problème likona nga ezala problème abi wana yo po yebino ba makamso elekana mboka na te uzana bleu ozaki zengi ba oyebiso soko sakani ba ozongiso soko sali bo ba reflo so sali bo ala eloko olobate ndeko na biso ya mwasi wana bandeko ayebi kofanda ko continuer akokaki lisute e ayebi si yana biya ya so tikinga ano kufa na longwa na nga ndeko mobali ake ko predote mwasi na wana ake ko sala ba makamba libala na mwasi wana bayebi ko bala na fi wana mosusu ya longwe na ye ake na ye mama natunaki yango ndenga kei ame mata kolo na inde balobaka mema kolo kolemba to biso to lobaka ya zwiso nkolo atikali kotika lokola mobala ebisaki fi wana ke ye asente fi wana pe andimi na bazo mwana okwa mwana ngope kitoko lokwa mwana popi andimi mwana bazwi batikali obi mwana na fatika la yeso kalingi kokene mwana fatika po mwana samisa nanga na kachanda bande ko na yebi pete to yoka pe masula ko tongo na bandenge belé to yebi pete ya bango so ezaki réalité ni po oka muta vivre yango biso to konzima mwana ana atikala ki pande ko mobali ndeko mwasi pa jija ki bon lekile ya mwasi asa la vie baluka ba makambo ndeko mwasi wi bula ko seigneur azoye mukanda na ye azwaka mukanda et aluka sa makamba c'est OK ça va lokwa ya ndima tika na bablo ko mususu ba tika na parce que mobali wana ndima ye mwana yaya tant mwana kokisi 2 ans 2 ans 3e année ya mwana babomba sekele balobake mwana wana aza ya mwana mbali mwana mwasi wana
mwana mwasi o mwana ya mobali abalaki onde kombiso mbali abalaki soki asala teste soki nini alobi aloti na butu mwana wana ya mokie azalaka mwana ya mobali te il faut yeba kaka po ye pe ko me ba charge pamba te mwana aza mwana na ite tanga bandi ko loba ko ka mi bali pe ko la wa pression ba ste mbala yo se botala likamisa ka boy zala boy tellement pende zaka to zala ka vite en besoin to zaka na ngo besoin to mona ki on pesa ki na ngo plan na bandi ko na basi mais ndeza be mwana o c'est ma fille déjà mwana o a koksi 3 ans c'est ma fille je l'aime de tout mon cœur donc tout le monde na sala bona bandeko moi sona lobi mwana ana aza fruit ya lisumu il faut bazongisi pa maman na ye il faut ba kende ko luka papa na ye biologique ba yebisa ye que mwana azalaki na nzemi tala esalaki boye fi wana komaki lokola kiol abi mamu na beli motu sekele bandi ko bima alobi seke abi poto ya lokwa Congo poto ya lokola Angola mamu songi eza na ba poto abi osaka na te tokena na bandaka batute mais beaucoup tana kana baninyo omona abi mamu 3e année na nga ya poto na lekisa na kaka na nga posa na zunga na Afrique na yo kaka posa na zunga na Afrique alobi ba komi fi wana komi ko benga na telefone abi mwana lisumu mwana oyo faut la sa papa ne toke kotike et puis na opese mwana te na ope papa ne ba komi ko luka ko menacer la fille abi na souffra bandeko abi maman na souffra na ko linga tate mutu mo bwa ya poto basakanele ndenga basakanelanga abi yana nga ko mobangela réputation na ina mobali na ye maman na pe muso azobanga réputation na ye be bana kati église ba komi ko luka ko gérer likam na ba façon moko boye oyo ezoko kati abi yaya maman na nga nzamba abolingo solo bande we pesa nga pasi makasa abi maman nzamba abolingo na kampana te ka makasi moko ezonga na ke ko luka garçon nga otango na yaka poto sika abi na luka ke lisusu te kala na ba kutu lisusu te mais jour sous na zo pedali mais on après 3 ans na une monde na benki téléphone sonné boni o changer ta numéro o changer ba compte Facebook yango kenda boza wapi yango boye bozo mukanda ba komosola bien na zo mukanda boye ndenge ni mwana bien na bota mwana atindele foot mwana kitoko boye oza wapi abi nazali boye boto kutana bia to kutana vraiment ça nga plaisir makasi to kutana bande ko baye kutana ndiko mobali façon mukanda na ye ndiko mobala sala na ye mo place na bien ndiko ozo mo mid na ye ro na ye ndiko stabilité ndiko mo si place azaki abi mamu na ko kate ko tala tanda ko ngona kotaki abi kota ko naza awa bi ndenge ni santé bende ni mwana abi mwana za bien mais mwana za maboko na ngati aza wapi abi aza maboko a papa na ye papa ne baboto lo mona biete boya expliquer bien non isa poto habité yana nga ba ndeko boma moto na ndinga sipo na réputation na biso ebeba te abina na posana sola nao mais na appartement na ngai pa na ngai soko lingi epa na ngai kozala bien pa na yo et vous allez insécurité bien pendant les insécurité pour na ni to so la bité pa na ngai ba pesa ni rendez-vous et atala ki moral ya ndeko na biso ya mobali ndeko na biso mbali moral ezaki kitoko atuna ki e te makamba libala to ni te pour amona ni na enda ko ezana ko vide le côté mais ndeko mobali ko zanga ne chef na été et amemaki na ndako ayiko expliquer ndeko mobali leli abi na eba nanga tango yeba ndeko mobali lobi mwana na zaki mwana bo babi na eba nanga na yebaki abi to na mobali so mo sa za mobula uchi Afrika e poto to yeba na biso na solo abi to yeba ke na solo abi na yeba inanga ke mwana za mwana nga mais eza problème te Nzambe azalo kumunde mwana na botami aza na 3 ans lokula kutu bali bazongsa na bango mwana za fuya lisumu eza bien so mwana poanyo zo kasoni poanyo lingite batu ba mwana poanyo ndebo zwa mwana et
na obaloka na mwana na ndekaza histoire eko changer un jour bon yebaka que non nazali papa na biologique bandeko nzambe ya lola pambola biso ba minute na biso ekei bandeko na ngai lisolo epesa nga mawana maya miso ekitaki nga tanga zo betela ngango na téléphone mwana kitoko un joli bébé na papa tala couple mo kitoko yaya ezala na oka yayo ndio nanga mobali abi mamo azala ine ka mwasi nanga me mokili kande ezalaka koyamboka sike eza ba réalité belé ya ona linga nzimbo ngwe biloko na bungisa na berer nanga ya bolenge ozongisi linga yango na maono ya bonzambe nzambo ya lobaka bien koleka ba médecin nzambo ya senya vina ngai koleka ba professeur nzambo ya konsola ngai koleka baninga na ngai ya bomwana nzambo ya kota makambo na nga koleka ba voka simi ya vina ngai isayo rezo kozala te tina koma mobange okotikala nzambe na ngai nalaki yo bandeko ya mamo wana tokomi na biso na suka bo comprendre déjà lisolo yango baza elongo bazo vivre na bango ensemble lelo oyo bazo bota bebe na bango lisu kitoko donc nzamba aza na bomoi bandeko babalosika mutu na bango boye babalusika bazonga bakede boye bazonga mais nzambe azaka nzambe azongisi mwana maboko mama na papa na ye lelo baza na bango elongo la fille kaka intelligente na yazali azo continuer azo sala Zamba pambola yo. C'est ça la vie, ezalaka bongo. Zamba lola pambola biso nasha matumona maturom l'ami de son ami. Bientôt c'est l'anniversaire de notre fils Rikio. Je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Zamba lola pambola biso nyonso bandeko. Yaya maman Glody Ilunga. Nalila oya dega famille Lompinga, Papa Jay Lompinga, félicitations à toi, Papa Michel Bagenda, que le Seigneur vous bénisse na musala bozo sala kitoko, Zambe aiba ko pambola yo mon bébé Florencia Matundo. Je t'aime beaucoup bébé. Pire Master Mère nae, vraiment ba gros bisous, bye bye. Océan du Congo, na pesi bino nyonso bambote bisika. Tozali nzambalola pambola biso to monana prochaine occasion.